C'était comme musicien à Kala et à Mounene, na Mboka na repose en paix. Vraiment, dans cette obligé na ya pour sangango betine tikaki. Ça une nouvelle maladie directement pour ce nouvelle que non maman tchala moi la maman nationale a bouffé alors il fallait que pour manano pour yeba qui c'est pas ça qui ndenge nini qui est même maman na niveau. Karamwana a tout donné à ce pays. Elle est morte dans son pays. Elle était souffrante. C'est la maladie qui l'a emportée. Donc pas de spéculation. Il faut l'honorer jusqu'à ce qu'on ait à l'amener à sa dernière. Cabos Argentine, c'est vraiment triste. Maintenant, il y a une grande chanteuse de ces pays. Il n'y a aucun musicien. On ne sait pas si à la morgue, Baza. La morgue, Baza. La morgue, on va commettre. On a bémené tika de 50 ans. Nous demandons à cette relève, base à conscience, base à la musique et au tika la chef d'œuvre. Parce que ça pose problème. La morgue là-dessus. Papa, nous sommes capables de la éviter. Azaki malamu pona nga mama wana parmi ba danseuse nyonso boyebi bakenda bapotonga nde na première danseuse na yala kutya lupango oyo azali nanga malamu ebele natusola mama 6 jours nanose libala na ngai asepeli yabi na nga na osali okado moko ya makasi okosepela me jone kadongo yango oyo azaleli ngai kadongo nakoki nga yango mais maman ça a couffé un problème mon côté au maladie té maman couffé le long côté pour maman belle pété lié hein bien sur la réalité hein il faut avoir ça la communiquer il faut te ça s'est passé comment il y a un monde de joie comme la source même sur mes sur publier mon ça peut info ça sur internet sur mon information sans danger publier le bac est solo. Restaurant business class VIP Bruxelles. Yeah, yeah. Restaurant business class VIP. Yeah, yeah. Ouais, zali na ba cuisine spécialisée na ndenge ya mukiete lokola cuisine spécialisée congolaise pe africaine. Awa soki okoti biloko tu ya mboka okoliango joli kitoko. O makayabu, kwanga, mbinzo, ndakala. Okoliango joli kitoko awa bilubutu elamba maka awa. Bongo biloko ya kotumba lokola soso, ntaba, mbisi. Awe tumba maka joli kitoko na niveau ya kosakana te olie ozamo bimba. Na restaurant business class VIP na Bruxelles bazali pe na mobange na salle oyo ba organizaka ba activité ya ndenge na ndenge lokola ba soirée, ba anniversaire, mariage, conférence, pe ba activité mususu ekoki kosalema awa. Osoto na ngai soka zali wapi? Restaurant business class VIP na Bruxelles ezwami na adresse oyo 39 boulevard Jubilé Bruxelles 1080 métro Riboucourt l'une 2 P6 30 51 arrêt Jubilé. Awa na restaurant business class VIP na Bruxelles yango nde nzambe ya babilubu o etali ba congolais pe ba africain. C'est naturel. Gardez bandi na yo toujours. Placide et Bio, le patron de business class. Manicole Ndekolo
Masolo nganga ta formé mwana na ye abombelaka esekele moko bayibi outillage babosani artisan yeyo azana sima muke yeyo azana tolo muke la pesi e pomade la pesi e suppositoire ya la patrona Nicole Awatoza. Les cipos c'est une chaque soir avant que tu dors, tu mets ça. Les résistants, c'est dans 3 semaines. Les cipos c'est pour les fesses. Uniquement c'est pour les fesses mes bébés. Uniquement c'est pour les fesses. Oh. La pessier à Coca-Cola, la pessier à Cofina, la pessier. Awa toza yangoyo mama Nicole Malonga la patrona nzamba ba mama ye solution na solution mama Nicole Malonga moninga na ngai couple oyo bazokoka ko démarrer te faiblesse sexuelle endurance ezate bazokoka ko démarrer te ko swana na ko swana mais Mister Nozo beta c'était beau c'est pas bien na bien bon internet pesa ga site na bango non wana kutu ko mekate foko benga na numéro oyo ya yemoko mama Nicole Malonga la patrona akopesa yo ndenge akosalela ngo ye aiba produit na kopesa yo po ba pirate komi trop ba awa toza e komi ebele kokota na site te foko benga ya ko benga awa toza ba mama ba sepeli ba papa ba sepeli awa toza chez la patrona Nicole Malonga bassin yo et kokoma piscine et puis papa bo pikiliki na yo neti mwana 12 ans benga ozo solution goût Manicole Ndekolo Masolo nganga ta formé mwana na ye kasi mama Nicole yaga Manicole yaga yago sekure yaga L'artiste, c'est l'improvisation. La honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info. Voilà,
yebaka eza nzela ya biso nyonso moko na moko amilengela emotion eza tellement makasi awa naza kola donc nalengi na baboulage na banzela na okompane te na oleka bango eza nzela ya biso bato nyonso nzambe azoya na kimia libota na yo famille na yo toza na siège social beaucoup d'émotion pour encadrer les gamins bien parce que deux icônes mais mon on a battu ça 2 mois on match à la mois Bonjour, bonsoir chers internautes de partout aux zones d'Abisso, la Katia Kana, la bino préférée, Fimbu News. En tout cas, tous a déjà awa na Katia résidence, ya maman l'Abisso, Tchalamwana o aouti ko perdre vinaye. Tous a déjà awa kalate, tous os ba membre ya famille pour na koluka koye banini et komeli maman l'Abisso. En tout cas, vous aurez toujours wana fidèle à ma poste na bino pour na commenter, pour na argumenter tant que tu la kabiso ma vidéo na bino. Tous a déjà awa na résidence ya maman l'Abisso. C'est bel et bien vrai, maman l'Abisso, Tchalamwana o azali mamu national, nous to mesala ko bengaye aouti déjà ko ti kabiso. En tout cas, passe na motema, to moni vraiment batu ba yebele, il y a plein de journalistes, plein de monde, donc ils ont vraiment confirmé que maman l'Abisso Tchalamwana aouti ko perdre. Bon, en tout cas, mes condoléances sincères à présenter la famille biologique, la famille artistique, na batu nyonso oyo ba yekati na oesika pona ko lelana biso elongo ko lelana maman l'Abisso elongo. En tout cas, passe penza makasi. Bonjour maman Moyeleki. Bonjour maman. Bonjour maman Moyeleki. Maman, mes condoléances. Merci beaucoup. Maman qui s'engongo mkoloni. Maman Léona Tongo. Omoni peut arriver à maman top, yé peut aïe kaka, ayoki sango. Donc tout pour ça ne peut tout le monde a membre de la famille. Excuse. Maman azaki ka na grippe. Naza ngo même ba force toto solani le 6e jour. Maman azaki ka na grippe. Grippe na kosu. Kaka maman déjà ko. En plus a uto kufela ndeko na ye. Toyebi tendende ko na wana kufaki ya msusu. Susi moko azaki nango. Donc ki malaise esenge ba kene no hôpital. Après maman yo. Non, et bien les mort à 50 ans. Ça a été hospitalisé la mort de 50 ans. C'est comme maman, par rapport à ce qui s'est dit qu'il y a qui hospitalisé, il y a un hôpital, il y a la place à temps et belé, mais surtout dans le qui a souffert d'un mutu okoyebisa bino ke mama kufi na ndako eza archi faux na lobi yango bakosi bino ngane na opesa bino histoire vrai wana za mama nanga mama di mama ya ngai ye wana mama bela ete ka ndinga bela liboso boyoka wana esili mama tikali kobela te puisque to wuti matanga ya ne ya wuti kokufa bosto salaki ne bomona ki na bilili azalaki makasi o etungisi mama ezaka grippe mais toyebi taza mukolo deja ndenge ndeko na wuti kokufa emsu susi pe ya ndeko na ye atali ke bandeko na ye batiki bana mikolo boye ekozala pe susi mama za mutamunene akozala zobomba susi na kati ya motema mutu moya ezate mutu akoyeba ngo eza nzambe mais oh mama kufi na ndako te mama kufi na hôpital totie na moka cinquantenaire c'est tout bon air ndako fait te parce que nga na zika sango na sisa parce que téléphone ngeza ki okanga oui parce que nga na osola ni nazala ba voice ni parce que nga na obala tant na annoncer ayebisi ngai atindinga pe ba voice abiyebisa mama na bino bapesa nga pièce yelamba mais nazosalela yo cadeau okosepela mais kosepela ngo yango po libala ngeza le 14 janvier kosepela ngo yango oyebisa nga na osepela yango na osepela on est toujours là déjà awa et pas ya maman la biso maman national oya outi ko perdre bon moi en tout cas on voit vraiment que la famille tout le monde est surpris donc ezelo komoko ya kokamwa
3h du matin ndatiki biso mais sango bimi biso na ntongo mais batie déjà na mort batie na hôpital ya maman Olive Lembe nde batie na hôpital du cinquantenaire et toi tozela programme ndenge nini obsèque ndenge nini ezala na baobsèque yo moko koloba nini po toyebi soki moto akufi yaka toujours badésordre ti ezongima ntango moko koloba nini mpana baobsèque ya mama. Ce que je dirais c'est que presse biso to protéger maman surtout biso bato internet mponga mo mpe na mitia na kati mpo nazaka koto nazala mpe koto donc c'est juste que to protéger maman aza mwasi aza na biloko ebele fo to réservé pardon parce que biloko barumeur ezokima bima déjà ke akufaki na ndako babimisi yaki na 5 heures toto claude abimisi na 5 heures sans pour autant ayebisa famille c'est archi faux c'est faux c'est pas vrai c'est faux parce que tozwi source mposo ngai nayokaki formation ngana manike tobena pembe tosololi tozi tovérifie information manike ake vérifie tovérifie mais na vérifie information na source et c'est faux maman de quoi ça fait 3 jours moi azali na hôpital wana oyo ya maman Olive azalaki na hôpital moko koto ya Gombe awa après batransféré pa maman Olive pas maman Olive lelo eloko fisiko na 2h du matin na 3h du matin donc ezali juste ba grippe yaba bazali na problème déjà ya respiration et tout donc yango esali ke maman to perdre maman et puis na 3h wana déjà directement famille eyebaki na tonton Claude machala nde bazwi batie maman na morgue ya cinquantenaire du kuna que vu que kuna eza na morgue te nde batie kuna et là maintenant on attend le programme et tout donc voilà. Maman moi tu penses que azokuta soir aux actifs vraiment spécialisé pour grippe kaka ya pamba eko mati na niveau ya koboma. Maman a 64 ans elle était encore forte mais juste elle était souffrante du retour elle bossa ça déjà mais chito kota ngalema po ba primaire mec maman kufi et tout là mais ça qui que maman zonga nae en bonne santé et tout mais tout le monde a besoin de makasi akufi te mais beli muki akufi les aka nzambe ne te permettre on peut dire ça donc pour le traitement azu ba traitement est approprié elle était bien suivie par sa famille donc le pas acquis on a pour la cause un peu ba traitement nae ba soin nae ba kiss na dans minéraux à permanent parce que vous avez pas de problème pas sucre et tout donc voilà tu as permis voilà dit sucre c'est de la diabète voilà elles avaient la diabète et puis na ba tension et tout et ben ça qui dit à vous c'est peut-être mais toujours on met la makasi bata diabète bana bango ba vivre ba otile le bazali mais c'est parce que quand diabète permettre à Koufi donc c'est un peu ça toute ba spéculation et tout ba les obima de gauche à droite maman elle était souffrante ça m'a permettre à Koufa voilà souci soit bandaki sous wana et sous après wana oui des ça qui sous souci parce que bazali vraiment proche dans déconnailler après dysfonction de connaître des pièces spécialisées des selon des toujours comme dire que la batou donc c'est un peu ça donc comme elle était déjà souffrante et puis choc soit en déconnailler donc voilà donc ça peut me permettre ça peut permettre péter et nga kufa na été donc voilà moi dernier moment pour na matanga pour la famille pour l'encouragement pour la famille on fait beaucoup courage parce que la makasi ko perdre mutu munene boyi c'est pas facile hein babiso tout ça sur la chroniqueuse mais quand même aux hommes ngai aza bien parce que azaki maman moko oyo malgré na 8 ans azui chance de retendre micro te mais pour ngai na oli la soupasse na ngandi ngwana parce que la chiva était que la tika eloko moboye à mémoire à maman ezate et je dirais courage à toute la famille biologique et courage à papa Claude machallah tonton Claude donc Azaki partenaire naïe et tout donc voilà courage à tous les musiciens et mes conseils pour tous les musiciens va perdre être cher parce que ils ont monde de la musique mais ils ont la mutu sous OP Aza proche naïe paye ça passe donc voilà donc courage à toute la famille je vais dire beaucoup merci voilà merci beaucoup amafuna pema bino so balandi bino moto apema te ebonga bosangana po so boza tour bonjour maman bien par la grâce auti kotika biso oyokaki nano sango nini mpe sango ekomelaki yo ndenge nini nazwi nouvelle quand na ntongo na baréseaux sociaux yango epermettre nga mpe naya awa na vérifier si réellement puisque baréseaux sociaux mpe ezalaka na mwa lokuta nango yango nalobai naya mpe naye koconfirme nga moko ke ya solo mama atiki biso akei donc que son âme repose en paix mama namoni oyo oza artiste comédienne ya monene ya mboka na biso osala mpe déjà kombo relation na yo ezalaki ndenge nini na mama Tchalamon mama Tchalamon aza musicienne oyo biso nyonso tobina ye banda bomwana tokoli tokuti musique ya nationale donc azalaki être cher mpo na nga donc mpo na nga na mwa lokwa baoba moko na bamusike na biso ya Congo ekwei voilà
olobi mama Chalamwana azalaki être cher. Est-ce que oyebaki ki azalaki kobela? Bon, nayebi ke mama tungisama na batension, nayebi ke mama tungisama na tension ekweyisaka ye de temps en temps mpo nga nayebi yango wana, c'est ça. Oyeba epeki azalaki hospitalisé te, nayeba ite mpo nde nayeba ite nayoka sangwa liwa nayeba ite. attitude ino kosenga bato bazala nango bajournaliste bafamille pendant ce temps ici? Attitude ya deuil ezalaka mawa te, tozalaka na attitude moko ya mawa tolela ye elongo na bamusicien na Congo na bao balingaka ye eza na poto parci parla na bacontinent nyonso bato nyonso basepelaka na musike ya mama Chalamwana tolela ye elongo tokunda ye na honneur na norme oyo ekoki na ye puisque asali mpe mingi mpona honneur ya mboka na biso banda ezala Zaire ti ekomi Congo mama Chalamwana aza kaka donc akufi mpe kaka na monde ya mosala na ye donc tokunda ye na ndenge esengeli tolela ye mpe na ndenge esengeli. Oyoki baspéculation selon badire ya bato ke mama akufeli na ndako bamemaki ye nde na hôpital mpo bakende kotia ye kaka na mort? Nayebi te wana nde nayoki te. D'accord, merci beaucoup maman. Ah, tout ça liboso na kata GP pa mama Chalamwana donc to perdre donc icône ya musique ya Congo ya ba mama dans la minute toi la deuil national tu es représenter ba Victoria surtout tous les artistes à Congo dans la minute tout ça déjà awawa. Tangu nzamba banaye kolobaka nous avons créé ce monde des artistes à notre image que bango basalaka déjà et ça biso yo bana Victoria ils sont tout ça même délégation na président national Jean-Jacques Isungu pour le coup de ça là déjà la minute donc de remercier tout et puis mama Chalamwana yebisela biso en cette king que serait mené à 10 mi kalate ezobima tout ça ensemble venanga joli mubiala ba docteur Hilaire ba vena biso be variste bochamba vient tout ba chema kambo ibem tout ça ma chawana basengi mwa plan ya mama Chalamwana plan likambo ya motema likambo ya motema ebolimbo eboya koyoka lisolo ya mbanda na matoi yokokoma liboma ata na miso bato koki osala n'importe quoi bolingo eza nde mystère emonanaka te eyebanaka se nde bisaleli bolingo eza na de saison elanga mpe na mvula donc eserta bana kini disismi ezomima kimia ezala epuis tosengi kimia na matanga ya mama tolingi mobulu te soko ye na lolenge tokotindikwa mosika. Merci à toi. Mama abandi misiki nga mwana mokelo siki na ye tala mama ti lelo mama tika misiki te mama bayibi mbongo ya misiki mama afundi bango epe mene mama ntango bato bayibaka 2 millions ya misiki oyo ezaka isa pesa boyebi yango mpo batonga bato balia yango mama afundi epe meneya ependa grand débat donc atosona bamikro soki kutu na bafrai esprit nakosona bamikro na bino te comme je suis de Dieu le Père Tout-Puissant Jésus-Christ n'a soli na obanga te posé comme un vitamine. Émotion be kanda mkwesa. Non, ça kanda te mais aba makambu to mo aba makambu. Voilà, et ça blague te témoignage vrai. Et maintenant akufi to koki kuti. Je me fous mon pato panza. Maman Chalamwana alali na chambre sur la lagi 6, c'est ngana la lagi 7. Maman bimi na tonga temi bona tali mebo stema ibeba kosa. Ah na dikanda leli. J'aime beaucoup ces chansons, on a très très bien depuis mon enfance. Oui, mais naza muba Kasai oriental, mais le quoi toza tout le monde va mogo suis Kasai comme tout le monde congolais. Voilà. La corporation na bino parce que le baluba ba comment le rôle la nation na kati ya Congo Kinshasa. Bole qui est belé et alors est belé la corporation na bino baluba. Message nous pour lancer pour na bande venir surtout baluba. Bon, pour na bande venir baluba, on ku faza muluba ta congolais ko ba to bele babina. Banzemba chiluba ba Congo babina bambala bina ba dos babina. Yala su muluba suti akomaki nationaliste. Va même à l'extérieur du pays, Azak oblige tout le monde. Donc Azak Muluba ta comme congolaise, donc Azak Moka, Azak patrimoine en Mboka.
donc yango bango wana yango baka mpona bakasai te mais mpona Congo mobimba azali patrimoine na biso ya musique nationale moto alongola biso soni na mono wa mboka parmi bakasai barestoran ya Kasai mamo aza parmi les 2 premiers na Kasai vraiment naleli mpasi mingi nazo apprendre nga sikoyo nde nakokoma boye natuni awa epa mamuti nini boye oyo mamo apika église mpona nini mpasi na motema vraiment naleli bon courage merci beaucoup mais esali biso mpasi voilà chers amis internautes comme vous le remarquez tozawa na résidence ya mama Tchala Mwana bipai wapi mama akufaki je crois que tolani na information Nero Moussou bonjour papa je pose à Wewa. Oui, naza chauffeur moto. Chauffeur à moto, ok. Comme il m'a appelé, collègue na yo. Oui, collègue. Voilà, maman Tchala Mwana kufi bino ba bandeko na biso ba wewa ya baluba et bosala kwa ma communauté mo munene na kati ya Kinshasa. Moni ni okolo ba pour la disparition ya maman. Ok, ya liboso tozoka mande moto moko oyo ya biso na kati ya biso ayo webisa biso ke mama dai. Nde yango wana ozomona moko na moko azobeta tour mpona to confirme na kati na biso aza mama oyo apesi mwa lukumu na mboko ya Congo mais tokosoutenir ye ntina suka matanga tokokende nango ntina suka ok yango wana komona nga jibu. Très bien, merci Ndeko. Ça va papa. Voilà. Le papa Lingoloba. Bonjour Ndeko. Bonjour papa. Maman Tchala Mwana, qui est posé moto, chauffeur moto. Là, on chauffeur moto, là, chauffeur personnel. Chauffeur personnel, oui. Très bien. Voilà, mais maman Tchala Mwana a fait Tikibiso, message de Zanini, impression de Zanini pour la disparition. Bon, tout le monde a déjà Mamou National. Donc, Azali pour la Congo Mobimba. Donc, tout le monde Congo Mobimba est en matanga. Ngana ebi maman na biso pona umeli na avenue na ko commandement la ko sala donc esali biso pasi makasi pour de maman na biso maman nationale donc artiste monene ya Congo donc faut rendre hommage moko eza rentable na niveau na y quoi. Très bien. Donc c'est ça vraiment quoi. Merci beaucoup, merci Ndeko. Comme vous le remarquez, nous avons toujours à la Katia ville à Kinshasa, plus précisément la résidence officielle ya maman la biso Tchala Mwana bipaye asila ki bongo kovanda Richard Kebabo Nzela. Donc lelo maman Kei maman Tchala Mwana qui a tiki biso c'est là les informations autosuivi moi ndamu na bande ba famille que maman bela kite asali crise même na liwa neto ki ba place mususu ke ba papa kutu avana ki ndaku papa Claude Machala avana ki ndaku avana na ndaku à 2h il est parti à l'hôpital on a kokende kota la bongo molonga ni na yo ezali bongo mama Tchala Mwana kokoma ya komi kuna bana baolo baba monika papa zongi la tristesse papa zongi na maman papa zongi na pasi na motema mais elle n'a pas voulu pleurer il n'a pas voulu j'allais dire il n'a pas voulu pleurer il n'a pas voulu montrer ses impressions mais bana maman ni tristesse na elongi ya papa si elle mis papa na biso na liwa et même papa na biso na liwa et même maman na biso na liwa tristesse ya papa nesali ke bana ba comprendre ba réellement oyo esali ete papa zonga na tristesse le papa connaissait bango ke maman na biso asili bongo okufa kokende atiki biso alors on est un peu au sommet ba ndeko surtout oyo baza awa to katala ngambu kuna voilà bonjour Ndeko. Bonjour. Voilà ma impression na yo pour la disparition et puis aux anani on s'est présenté. Bon, je réponds au nom de Boseko ta Isilanga Jimmy, mais on m'appelle souvent Jérusalem. Naza drummer titulaire et orchestre naé. À moment Tchala Mwana c'est moi, le drummer titulaire de l'orchestre. Donc tu vas surpris na ton on a la mouki téléphone pesa qui était. Bon, na mona partir message à Imiko à Union des musiciens congolais, na moni bandeko artiste msundenge ba comique. Maman ça c'est tiki biso. Ndé na épée en bas on a le pas on a confirmé que non. On va confier. Message que vous lancez dans la surtout artistes. Bon, message que vous lancez dans la artistes et musiciens, Zaga qui est lié à la biso tant que sa musique, beaucoup plus tôt le ça on a ndege moura malamu parce qu'un artiste et musicien c'est un éducateur, tout ça éducateur à masse, tout ça on manque moi malamu, tout tika ba message moura malamu ou ego édifier masse, faut les leçons tout ça té ba raisonner biso na ba œuvre malamu. Merci beaucoup. Voilà. Chers amis internautes, on a toujours toqué dans la Moukouna, on a un peu cela. La bande de surtout dans la capacité à Koloba.
Voilà. Voilà, cher ami internaute, Toza. Bouka Tombolo. Tata moi, c'est la vie de mon loup à Koufi. Ouais, ça fait mal. Ça fait mal. Togolo Baning. Kwa Koufi. Ana tata moi, c'est Nangate. Tata moi, c'est la musique à Kongona. Et pas Bino Balou, normalement, mais nous avons vu d'abord un musicien congolais. Tous les laïcs. Et puis, on a aussi un musicien tout aux abomoko. Il ne faut pas comprendre que moi, moko, et si les ministères d'ailleurs, moi, moko, ministère de d'ailleurs, il faut tout yokan. Parce que la musique n'a pas besoin de faire d'ailleurs. Quand la musique est à la tête, non, bah, il faut pas musique conseil. Tala, Zoane Tunzembo, Netunzembo, Chibola Mulumba, Sala, Chibola Mulumbai, Chibola Mulumbai, Chibola Mulumbai, Kanang. On comprendre que la bilamba, mon la bilamba. Alors que ça vient à Zombelo. En fait, Moutadaye Wanaponanga, Aza icône la musique à Congo. Il y a un CPL pour tout le monde, journaliste d'investigation, mais comme elle est dans le terrain, pour Tala. Au-dessus de mon abattu, la biso tout aux autres, la baïvette Kalombo, Baloya, on l'a caché, ah, la caché, mais toi, on a coronavirus. Problème, tu sais. Biso à Tozo, la ramère, bilong na biso, on a mon tombolo, tant que mon tombolo, na osenga benan de Mbatu, na osenga baba, na biso bakwanga tout, biso tout aux alas pour la mer, na biso, puis voilà, tous à Antoine, banane, ok, mère d'abord, bâtir na mort, ning. Faut pas mort comme ça, na Kenya. Faut pas mort, bâtir mère, comme ça, pour tous à biso. Voilà, merci beaucoup les beaux gars de la presse. Tous à Yves 14 ans, il est sur le Manzembo. Ngala on kuta bopone olobi nini nani oto manzembo na bino ozongisi bango penda na bwala nga mingi malu oyombisaka so bato eglise ya biso bayolukisa kasi oyembisenga osandeli nana oyebisa bino na oretire te nazalaka fragile na bagrippe na bakosukosu banini bato baza ebele na oretire te nayebi moto ana grippe te nayebi moto aya na nini na kosukosu te so moi bomona yango ezotungisa bino boyebi elongi na ngati so bomona yango etungisa bino bolati mpe kaka ti koza tokokana ebon voilà toza toujours à la matanga tomona na bandeko nde bazolela nde bato bazoyebele ntango omona baimpression na bango ntango omona chagrin to mpe tristesse oyo ezolakisa na bilongi na bango et surtout tomoni mpe moko ya biso ya corporation icône mpe na corporation na biso ya mami elela inconsolable nayebi te koloba. Ouais, c'est normal, ça quand peu aux chroniqueurs boye, aux musiciens au moins peut-être mais ça na mingi, tout ça na mingi et que à Koufi, net aux arabes, il y a des musiciens en fait on se familiarise il y a des musiciens en fait on se familiarise au kuta nana boduka se familiarise na ba fali poupa maza chroniqueuse, fallait un musicien biso ba hérité watanabe. Donc tu vois qu'il y a des musiciens venant bah se familiariser baza. Mais ceux qui les lots que musiciens moraux se familiarisent avec Azate et au salon à passer donc malem on peut faire un bisou à Nina entendre malem de tout ça donc on aura passer c'est un peu ça net na ba nzembo ya mam national bon mam national ça ba chef d'œuvre c'est belé ngai nzembo na sepela na mona ba nzembo nyonso za ya malu parce que ndenga kelelo malu ezo peut-être ba signification nzembo malu te ba école mususu ba peut-être ayebi chiluba te peut-être ayebi signification nzembo malu te neti nzembo malu neti na liwa boye ekolelisa esu makasi parce que malu elingi oloba makambo na chiluba malu elingi oloba makambo kote moko aloba wemusekuchina malwe saka ulondeme ine mikandu ya muloku ambaji nanga munda mwebe nanga ezambi webe kupala kwa vyonso nemeke bale naokanga balamu naokoka oyemba ngo mpena te esanga lamu en fait elobi soki olingi obanga makambo
sepela na oyo nzambe apesi yo yoka maloba mikolo linga nzambe na yo liboso ya nyonso tosa baboti na yo sala bolamu na mokili mwasi ya bato kosimba te don nzembo yango ezala pena na mambo ya motu ebele neti kotalobaka mpe mulumenganye wajitanta mukashika yemu mulumenganye wajitanta mukashika ye mutamba bako tukena yo ya nimalu munda anuwa wela muchaluka batu bomwejinga bokukulu babwimpa bwene nalobaka mobali nini aleki mibali nyonso mwasi nini aleki basi nyonso soki atie maboko likolo bato nyonso baweleli ye mpo na kitoko na ye oyo azangi makambo na motema donc motu nyonso aza na makambo na motema lelo atiki biso bafamille na ye mpe batikali na chagrin donc biso mpe totikali na chagrin mais koleka baoyo ya ye te là ça il faut le dire mpo lelo soki boza na tête na bino moko ke aza te en tout cas bino nde bokozala plus affecté que les autres c'est un peu ça. Merci beaucoup Yvette Kalombo, même vraiment pour communiquer ma tristesse. Je crois que Bandekoto Bakolanda Biso surtout Yamina Bena, il y a Yvette Kalombo. Vous se retrouvez quand même, c'est vrai que vous avez la tristesse pour eux qui conseille, je crois, dans le Bida Radie Moro et pour le Sabat. Tout ça toujours à la matanga, vous chantez ça, ça va image comme ça, que vous avez est-ce que le relève les amis et pas à Bajan? Relève et pas Bajan nous Batikali. Oui, on peut dire qu'ils allient, mais c'est moi qui aventure. Parce que bon, on sent la musique, moi, la polémique est belle. Mais on a eu un bateau tout nier, Chanza et Laxini, à expliquer. Nous sommes bon, nous sommes ça n'a pas de problème, là tu nous vas. Malou, à expliquer nous sommes bon, nous avons un problème. Tout ça, expliquez-nous clairement, nous sommes dans le sens d'en haut. Alors nous demandons à cette relève. Base à conscience, base à la musique et érotique à la chef-d'œuvre. Parce que ça pose problème. L'amour à l'absolu. Ok, merci beaucoup. C'est ça que l'alliance, l'autorité, surtout le ministère de la Culture, vous permettre à ce que l'artiste et la mission va vivre la œuvre là-bas. Parce que quand les artistes, ça la mission là, en dehors de la musique, ça pose aussi problème. Ceux qui doivent vivre la œuvre là et permettre là, à la concentrer dans ça là. Donc le ministère de la Culture, c'est un peu de réformer ou allouer un budget suffisant au ministère de la Culture pour permettre aux artistes de vivre comme il faut. Parce que ça pose problème là-bas la mission. Merci beaucoup. Pardon, jusqu'aujourd'hui, est-ce qu'il y a vraiment un monde aujourd'hui qui sont tentés? Parce que apparemment, tout le monde a artiste la vie, c'est pas pour vivre. Vous ne laissez pas voir, en tout cas, d'éviter ça, il y a un match à la monde et aux alentours. Alors, un mot d'abord par rapport à eux, vous pensez ça, quelle institution vous le voyez par rapport à ça? Non, mais tu as la monde à Galpol, tu as la monde à mérité d'élire. Et j'ose croire que l'organisation est en malade. Parce que tu as la monde à une famille. Et tu as la monde à rouler la main, parce que s'il y a des complications à avertir, peut-être famille, parce que le président Félix Ouadzekwa, lui qui s'en occupe, sur les habitants dans le problème, c'est plus du côté. Tchèque, c'est 10 cap la merveille et PIB de oro. Bon amour, pour soutenir la fondation Yavien Abisso et ma meilleure fondation du Sal ici. Ils ont assuré l'obsèque, ils ont assuré l'habitation en Europe. La cause qu'ils ont assuré, même l'assurance habitation. L'assurance qui assure la diaspora africaine. Et ma meilleure, Tala, Yoyeli Soussou, non, les Sal ici assurance. Yo olingi s'assurer yako assurance auto ezali assurance rapatriement ezali mutuelle de santé ezali assurance auto ezali na misusu oyo koluka nyonso ezali na lisalisi assurance ndeko na yo vie traitement ndeko na yo bakundi ye na bolamu nyonso to vraiment to soutenir c'est une bonne idée ozomona
na kati ya fondation lisalisi epai ya emameya mpona baverité lokuta eza te banda ebanda fidélité jour na diana na RTL le papa de Gims. C'est l'assureur qui assure. emameya aye lisusu fondation lisalisi na bato bazoloba ke Congo faut ezala bien eza na bato bazosala mpe ke Congo ezala bien voilà vie nationale ya emameya l'assureur qui assure la diaspora africaine. Handicap la merveille pour soutenir fondation lisalisi ya vie na biso emameya. Automobile na permis français permis étranger nyonso yanga nango ozwa papier assurance. Fondation lisalisi mpona bana ya Congo emameya. Fondation lisalisi solution epana soki epana ete wapi. Ciao. Il y a des malaises. Si vous voulez, on a compris. Si vous voulez, on a compris. Il y a des médecins qui ont suivi. Donc, on a pas de au Barama, on a médecin. Avant, on a pas de médecin, on a l'intention. Alors, on a fait
koyemba te mais oyo ya biso ezalaka ntango toyakoma malesi abanga métier na nini naomona nzoto osava pa bon yo ntango oyaki elobaka te boye kaka tolobi na ntongo tyala mwana akufi une grande femme comme ça akufi boye mais c'est triste bakundi na ya bien vertis soki omi les 13 mois on va dire attendez ça attendez mbongo esila ate na mbongo banda mbongo bayo baba tozala procès mbongo kobe bayebi oyo okanga na butu te elingi na ngai te naoloba te naoloba en tant que congolaise mbongo na mboka na biso esila ate mbongo na biso ebota lokwaka te mbongo akuna vie vertise mais 10 000 dollars ya moke baba 1 milliard baba 100 milliards on va faire ça faire et ben baba tu vas représenter 100 000 dollars bakuna ngo pepele vraiment pepele vraiment maman ta chère ils sont là ta mato sana mo les apasi ko maman sana mo les apasi au na parce que mama mama de ni azali au ndai au wo ka so ni ya ba mama na debe so umeli malili oh non so mama de ni akuni mama chala mo les problème de mama na papa ils sont totale ba mama de ba mama oyo ko bila sa ba mama ngana epo na mama chala mama ba mama e bon so mama de ni za kusa fele akuni na abo abo ine mama ya gouvernement au terme de l'impost à papa kuna na politique kuna trop de papa na maman de Fatina nos excellences parce que maman dit ça ya ou na ta maman na bisi ba fwe na nga porte monnaie na nga ko to lo ba ke no te to senga papa mani ke te on a besoin ba a ou na te déjà moi c'est une femme au hasard la taille ya makasi donc je vous en prie à la bonheur ça ma cambier tout ça na mabete autant internet et simba awa initiative ba bidira kala ba ba lobi na mutakala to osala wana motuka azali na mutaka babimisela yango mpo babimiselaki yango dernièrement awa ta makamaki ye babimisaki yango ozalaka ntona babimisaki te bosiko nazoba makambo eza verité elo ezomokomisaki mpo baobimisa mokonga mpe na kokuba bokekela mutaka nanga moko yanga mpe eza ya ngai te basambe ya ngai yanga eza te yanga ozwa te ozwa te jatakaka ngai auti mpe basali na nzambe esimbi te barosnikai babaniati ye badisere debora baniati okimi kote toutes les côtés les plus pétépété oye place rebo asalaka tiktok na pepe yene mama na bango avant koma koko efo bota mwana ya boti nonta komi koko ndeli sika akoko stérile Omba, d'autres amis Tomba. Je vous savez on a beaucoup. Pendant que nous avons marathon match à Yabanga, on va dit que non, Omba, maman ça vient d'arrêter. On fait l'émission prochaine. On va prochainement on va faire maman tomber la télé. Je vous ai dit on va la émission dans la polémique biga papa, polémique sur la bière. Polémique sur la bière, pas plus d'amour, on a la vidéo de la maman pour pas que pipi d'amour. Donc ça dit musique, PC la rappel, moi polémique sur la bière. Ce qui a téléphone et tout dans la vie occasion on tient maman du côté maman malade je n'ai pas besoin d'aller mais la fille quand elle photo c'est l'autre de Billy de solo attends à l'hôpital
makanda sous succès mais depuis que maman Zaki dit à bonne santé makanda ko ça va malaise mais elle est à bonne santé la vérité vous avez moi de quoi à permettre tous les la maman tu vas voir na lolenge averti ça la mort de tout à avec il a 2 mois mort donc c'est la Bakunzamboka gouvernement congolais na biso pour la pousse école de musique congolaise féminine donc la seule fois tikalaki pour sa culture congolaise surtout mba et qui n'est pas donc au chako na mafati na kati te parce que avec atako bazaki na président ya na président ya mbomo faut apprendre hommage digne de son nom donc il faut vraiment baler la maman chez la moine dans l'honneur nyonso parce qu'elle mérite on est des fois ça va moins jeunesse de Mobimba à sacrifier la musique congolaise jeunesse de Mobimba sacrifier la musique congolaise donc maman Chala ça peut pas arriver parce que maman Verkin il y a beaucoup de la ministre n'a pas il faut pas sur le mois parce que Verkin va dire qu'on va couper de la famille ça fait très mal au monde on va la matin et ça bien parce que ça passe parce que le monde a culture na biso nous voulons le voir vers bon va trouver ici bon avant de la mort c'est pas normal pas la bazali bon il faut qu'on le dise mais qui est un milliardaire avec un bon belé Patrick bon belé ba to vv ba to Paris ba ne ko le pas mais ça que le gars il est dans comment ça va après il y a des états pour les biso il y a des ba bibi bon mais pas ça bon ça c'est quand tu as mis dans la on ne sait pas si il y a des trésors publics et ça est-ce qui prouve que justement fait ça au solennel de tout le monde déjà les gens vont attitude va chanter ça dépend de la personne qui va gagner des sons vivants ça dépend de ça Masara Lula Bazali Sara Lula Bazali Masara Bazali de quoi maman Bazar afin il y a le reste mais il y a quelques fois chanter et pas les mots dans moi Sara Lula Bazali Bazé belé relève il y a beaucoup de choses je beaucoup jamais pour maman dans cette depuis le matin ma musicien va m'envoyer la main ça va la ça dépend de la personne ok merci
GB pas Maman Tchala Mwana donc de perdre donc icône ya musique ya Congo ya ba maman dans la minute dans la vie nationale et vous représentez ba Victorien nyonso tous les artistes à Congo dans la minute on a déjà awa tant que nous avons nous avons créé ce monde des artistes à notre image que bango basalaka déjà et ça biso yo bana Victorien ils sont tous la même délégation président national Jean-Jacques Isungu ba pour eux que ça la déjà la minute donc de remercier Batutu et puis Maman Tchala Mwana yebisela biso ancêtre kinkese remene ya 18 karate ezobima toza ensemble afe nanga joli mobiala badoka hilaire bafe na biso bebariste mosha bafie tu batie makambo ibem tosala machan wana basengi mwa plan ya Maman Tchala Mwana plan likambo ya motema likambo ya motema eboya koloba lisolo ya bandana mantoi mystère et mon anakate banakate ne bisaleli olingo ezana desendo donc eselka banakini yokisi simie zobima kimia ezala epi toseli kimia na matanga ya mama tolingi mokulu te awa sokoya na maloenge tokotindiko mosika merci à toi mama bayibi mbongo ya misiki mama afundi bango mpe mene mama ntango bato bayibaka 2 million ya misiki oyo ezaka esapesa oyebi yango mpo batonga bato bali yango mama afundi mpe meneya epende ka deba donc atosoka bamikro sekutu na bafrai esprit na kosoka bamikro na bino te comme je suis de Dieu le Père tout puissant Jésus Christ na soli na obanga te poso comme la fitana émotion bekanda mpesa non eza kanda te meyama makambo tomoko makambo wana eza blaki te témoignage emene akufi tokoki kuti jemfomo pato panza Maman Tchala Mwana alali na chambre soki alalaki 6 si engana alalaki 7 mama abimi na tonga tene mpona tali négocie te mai beba kosa natikatali spéciale à Saïd, Fifi Massika Saïd, le 14e président du président Félix Tshisekedi au Gabon, la meilleure élève de l'école du peuple d'abord, Jean-Michel Samba, le JMK de la presse, le président de l'UNPC Kinshasa, il s'appelle le professionnel des médias c'est-à-dire le FRDC, mais aussi les institutions de la RDC, Edito Jean-Marie Bassa, Fifi Massika, une femme qui a fait affronter les obstacles, tout trouver le résultat à l'heure de la femme congolaise. La gouverneur a une terrible là-bas une femme au courage des hommes qui a relevé le défi là-bas. Allez regarder dans le corps de notre magazine, remaniement du gouvernement provincial, 10 ministres et 8 commissaires généraux pour gérer le gars là-bas. Autre titre développé, Fifi Massika Saïd à la rescousse d'une femme non-voyante. Aussi là-bas, modernisation des infrastructures routières là-bas, la Casemé. Complètement asphalté, infrastructure religieuse au là-bas, également historique dans votre magazine, le domaine marial a désormais sa plus belle propre grâce à la bonne volonté de Marie-Thérèse Massika Fifi Saïd. 24 pages qui vous placent au cœur de l'information, 24 pages qui fait de vous le premier à être informé. Pour toute information, visitez www.flashinformation.com.
Bientôt dans une nouvelle case. Tout de suite là, vraiment je suis émotionné dans le tournage mais dans le bino. Nakoma na on a confirmé si réellement notre maman est partie. Voilà. C'est notre star, notre maman. C'était comme musicienne à Kala et à Mounene, na Mboka nationale. Son âme repose en paix. Vraiment, nous sommes obligés pour Sangango Betine Tikaki. Nous avons une nouvelle maladie. Directement, vous avez une nouvelle que non, maman, tu as la moine nationale à Koufi. Alors, il fallait que vous manano. Vous voyez, c'est pas ça qui nous donne nini. Tu es même à niveau, il y a Merci beaucoup, maman. Merci. Alors, en quelques lignes, comment tu peux définir Maman Tchalamouana? Oui, c'est une star. C'est une star congolaise. Vraiment, que son nom repose en paix. En tout cas, tout le monde le deuil national. Vraiment, c'est deuil national. Vraiment, c'est deuil national. En tout cas, tous les cas, ils ont vu tous les notre star, na honneur et na qualité. Merci. 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 J'aime beaucoup ces chansons, elle très très bien, depuis mon enfance. Oui, mais Naza Mouba Kassai oriental, mais le quoi Toza, tout le monde va me suis Kassai comme tout le monde congolais. La corporation Nabino parce que le Balouba va comment le rôle la nation dans Katia Congo Kinshasa. Boleki est belé et alors est belé. La corporation Nabino Balouba. Message nous qu'on lancé pour la bande de surtout à Balouba. Bon, pour la bande de Balouba, on fait ça Mouluba congolais pour Batobel Babina. Banzemba Chiluba, Bakongo Babina, Bambala Bina, Batios Babina. Il y a la Soumoulouba Souti, Akomagi nationaliste. Va même à l'extérieur du pays. Azak Obins, tout le monde. Do Azak Soumoulouba, comme congolaise. Do Azak Mboka, Azak patrimoine Mboka. Do Yanko Bangwana, Yanko Bakapona Bakasente, mais Bakapona Congo Mobimba. Azak patrimoine, Abisso musique nationale. Moutolonga Bisso Sony, Namono Mboka, parmi Bakassaï, Barestosan Kassai, Mamoisa parmi les deux premiers. La Kassai, vraiment, dans l'Elipa Simingi. Nazo apprendre à se connaître comme Bonatuni. Ah, et pas Mamouti, Nini Boy, oh maman, puis crise. Bon, Nini, passe dans mon thème vraiment. Naléli. Bon courage. Merci beaucoup. Mais ça, il passe. Voilà. Okay, merci beaucoup. Chers amis internautes, comme vous le remarquez, Tozawa, na résidence, il y a Maman Tchalamouana, Lipa Iwapi, Maman Koufaki. Je crois que Tolani n'a pas d'information. Bonjour. Bonjour papa. Je pose à Wewa. Oui, je suis chauffeur moto. Maman Tchalamouana, Bino, ok, il y a Liboso, Zokamane, Otomoko, il y a des choses à Katia Bisso et Website, Maman Daï. Les Amouana, Ozomona, Bokona Moka Zobeta, tout le monde a tout confirmé. La Katia Bisso, Aza Maman, a payé 6 mois, le coup de la moto. Mais, pour se tenir, il y a des Nasuka, Matanga, tout le monde a la moto Nasuka. Ok, il y a Mwana, on m'a rendu. Merci de tout ça. Voilà. Bonjour, papa. Maman Tchalamouana, tu veux poser à chauffeur moto, chauffeur personnel. Voilà. Les mamans Tchalamouana, un message de Zanini, ma préférée. Bon, tu vas m'arrêter déjà à Maman national. Donc, Azali pour Congo Mobimba. Donc, pour le Congo Mobimba, c'est la matanga. Voilà, et puis maman, il faut qu'on a eu une vidéo. Là, on commande mal, on va ça là. Donc, ça, il faut passer. En fait, maman nationale, notre artiste monnaie.
te bahommage moko eza rentable na niveau na ye. C'est ça vraiment. Merci beaucoup, merci beaucoup. Comme vous l'avez remarqué, nous avons toujours à la carte de la ville à Kinshasa, plus précisément la résidence officielle de Maman la Biso Tchala Mwana Paye à Sila qui vient pour la chanter ma moïse là. Donc, le nom Maman Kéi, Maman Tchala Mwana qui a dit c'est là une information qu'on aussi. Moi, je suis dans la famille qui Maman de la quitté. À sa crise, c'est crise de l'union dans le roi. Les deux qui m'a fait susciter, papa, avant d'aller dans la papa, avant d'aller dans la avant d'aller dans la à l'ESR, il est parti à l'hôpital. On a repris l'hôpital à la tristesse, papa Zoni n'a pas si la montagne. Mais elle n'a pas voulu tolérer, il n'a pas voulu, j'allais dire, il n'a pas voulu tolérer, il n'a pas voulu montrer ses impressions. Mais madame, on dit tristesse, mais on dit à papa, si elle me dit papa n'a dit ça, n'a dit ouais, elle me dit papa n'a dit ça, n'a dit ouais, elle me dit papa n'a dit ça, n'a dit ouais. Tristesse, c'est papa qui est que mana, va comprendre, papa est pas oh yo, et ça lui est papa Zoni n'a tristesse, et papa est pour essayer maman n'a dit ça, assez bon, pour faire, alors on est un peu, nous serons pas de l'union, on va ça, donc à ça, l'impression d'ailleurs pour la distraction et ça dit aux anani on s'est présenté. Bon, je reprends le nom de Boseko Tadisila Jimmy, mais on m'appelle souvent Jérusalem. Naza trouvé un titulaire et orchestre naé, moi tu as moi c'est moi, j'ai trouvé un titulaire et orchestre. Donc on a dit surpris na ton à la boutique téléphone des accueilleurs. On a passé un message à Miko et Igno de Missé Congolais, la monnaie bandit pour partir sur le ba comique. Maman c'est statut biso, né na épée en bas, on va pas bon, mais ça donc on lance la bande artiste musicien ezaka ke yo ezanzela biso nyonso ntango tozosala musique beaucoup plus toluka kosala ngo na ndenge moko malamu pesa parce qu'un artiste musicien c'est un éducateur toza baéducateur ya masse tosala makambo ya malamu totika bamessage moko ya malamu po ekoedifie masse po lelo so toza te bato baresone biso na baevre malamu. Cher ami internaute, toza awa toujours toke mpe na mokuna mpe mezape kosola na bandeko nyonso ti bakozala na kapasité ya koloba voilà voilà cher ami internaute toza mokatombolo tata mwasi na bino akufi ça fait mal tokoloba nini ana tata mwasi na ngati tata mwasi akifika komona epa bino baluba eloba normalement mais moto akufi d'abord aza musicien congolais tolela ye et puis nga na kosenga kaka bamusicien tout tozala bomoko il faut pas comprendre que moi moko esili ministère daye moi moko ministère asili daye donc faut toyokana parce que musique na biso ezokei na kodaye musique ezalaka te bino barebo baza wana po te conseil tala zwa neti nzembo ya Chibola Mulumba isala ndenge oza journaliste d'investigation mikomeli na terrain kotala oti komona bato bazolela biso to tozolela baivete kalongo balobi alongolaka chine anga na kachine me towana coronavirus problème te biso awa tozolelaka me bilongo na biso yango nga moko ntombolo take moko atombolo na kosenga mpe na ndemba tu na kosenga bandeko na biso bakwanga tu biso tu tozala mpona kolela mere na biso puis voilà tozala toyeba nanu ye mere d'abord batie na mort nini po bamoko ekomisangana na kinya po te bamoko batie mere komisa po tozonga na biso. Les beaux-arts de la presse, ça, il veut pas qu'on soit un Nani
toyembisenga osali nano oyebisa bino na retraite nazaka fragile na bagripe na bakoso banini bato bazebele na retraite moto ana gripite na moto ana kosofite so boyi bomona ngo ezotungisa bino boyi elongi na ngati so bomona ngo etungisa bino bona tipeka ngati koza tokoka ebo c'est normal, ça va aller au cœur et que il y a des musiciens en fait on s'est familiarisé. Il y a des musiciens en fait on s'est familiarisé au Kuta. Dans la Moduga s'est familiarisé, on va falloir pouvoir maga chroniqueur, fallait un musicien. Donc tu vois qu'il y a des musiciens au venant, bah tu vas se familiariser à ça. Mais ceux qui les musiciens moraux se familiarisent avec Azate et au Saloka Passi, donc Malem, on ne comprend pas. Donc c'est un peu ça. Maintenant, il y a Mam National, bon, Mam National a un chef d'œuvre, c'est belé. Là, il y a un bon parce que peut-être que mais comme c'est peut-être peut-être à signification mais tu dis maman net la loi pour évoluer parce que mal est le maman na chiba mal est le maman côté moral ba moi je sais que tu n'as mal saka ulonde me kanga mulo ambaji nanga munda mwebe nanga sambiwe be mubara kwa byonso nene kebale en fait c'est le dit soko linyo banga makambo sepela na o nzamba pesi yo kama loba mikolo nina nzambe na yo boso ya nyonso tosala bosi na yo sala bolamu na mokili mwasi ya bato kosibate donc nzembo yango ezala pena na mambo ya motu ebele neti kotalobaka mpe wajitata mukajika yewu mulumenganye wajitata mukajika ye mutamba bango mukena ye yalimalumuta anuwa wela mushaluka atubomwejinga bokukulu alobaka mobali nini aleki mibali nyonso mwasi nini aleki basi nyonso soki atie maboko likolo bato nyonso baweleli ye mpo na kitoko na ye oyo azangi makambo na motema donc motu nyonso azala makambo na motema lelo atiki biso bafamile mpe batikali na chagrin donc biso mpe totika na chagrin me koleka baoyo ya lelo la ça il faut le dire po lelo mpe boza na tete na bino moko aza te ka bino nde bokozala c'est vrai que dans la tristesse conseil, je crois que tout ça toujours à la matanga, je chante ça, ça va image comme ça, parce que bon, ça la musique, moi, polémique, mais pendant que je me passe au premier,
Chanza, Lakini, Aïtiki, Nzembo, il faut avoir un problème, là tu vois. Mami, Aïtiki, Nzembo, on a un problème. Tout ça, expliquez-nous clairement, Nzembo, la sens dans vous. Alors nous demandons à cette relève, pas de conscience, dans sa musique, il veut aussi qu'elle a chef d'œuvre. Parce que ça pose problème. Ok, merci. C'est ça qu'on a l'autorité du ministère de la Culture. Pour permettre aussi que l'artiste la musique va vivre et faire. Parce que quand les artistes ça en dehors de la musique, ça pose des problèmes. Soit qu'elle va vivre la œuvre, elle va mettre la œuvre, elle va la concentrer dans ça. Donc, le ministère de la Culture, c'est un peu de réformer où, à nous, un budget suffisant, le ministère de la Culture peut être aux artistes. De vivre comme il faut. Parce que ça pose problème à mon avis. Merci beaucoup. Mais ici, je n'ose pas que ce sera pas le cas. Parce que Salamona n'est pas la monde. Familial. Mais ici, je n'ose pas que ce sera pas le cas. Parce que Salamona n'est pas la monde. J'appelle à la presse de Kinshasa, à la presse de la République démocratique du Congo, de rendre hommage mérité, digne à cette grande dame qui a fait l'identité de la musique de notre pays, la fierté de la musique de ce pays, à travers le monde.
Et je vous demande de l'honorer avec respect. Avec respect. Chalamwana a tout donné à ce pays. Elle est morte dans son pays. Elle était souffrante. C'est la maladie qui l'a emportée. Pas de spéculation. Il faut l'honorer jusqu'à ce qu'on ait à l'amener à sa dernière. Autant que chevalier de la plume, la distraction de Mama Chalamwana, comment vous pouvez définir Chalamwana? Chalamwana, c'était un tout. C'était l'incarnation de la culture congolaise. Chalamwana, c'était la fierté de ce pays. Elle était à la fois chanteuse, danseuse, compositeur, bête de scène et maman. Elle était la maman nationale dans toutes ses dimensions. Voilà. Donc, alors parlons de l'arrivée. Maman est partie, la reine de Fachi est partie. Est-ce qu'on aura aussi l'arrivée par rapport à la maman? Il y aura beaucoup d'hommages, Ça commence de maintenant. Toute la République est mobilisée. J'ai eu tout le monde ce matin pour rendre hommage à Mama Tchala, qui est encore fraîche. Ah, madame, beaucoup de choses. Chalamwana a été le symbole de notre culture nationale, pas seulement du Kasaï, mais de ce pays. Donc, elle est morte à 64 ans, très jeune. Elle pouvait encore être là. Donc à toutes les mamans congolaises, à tous les papas, tous les artistes, toute la classe politique confondue, eh bien, c'est le moment de rendre hommage à Mama Tchala. J'aime beaucoup ces chansons, on a bien, très très bien, depuis mon enfance. Oui, mais naza mouka Kasaï oriental, mais le quoi tout ça, c'est Kasaï comme tout le monde congolais. Corporation na bino parce que lelo baluba bakoma la nation na kati ya Congo Kinshasa oleki ebele et alors ebele na corporation na bino baluba message nio ko lancer pour na bandeko nyonso to baluba. Bon pour na bandeko nyonso baluba o kufaza muluba ta congolais po bato bele babina banzembo chiluba ba Congo babina bambala bina batos babina yela su muluba suti akomaki nationaliste va même à l'extérieur du pays azako bit tout le monde do azako muluba ta komi congolaise do azako mboka aza patrimoine mboka. Donc il y a encore des gens qui ont bakasa mais ba pona Congo mobimba azali patrimoine na biso musique nationale mutolonga biso soni na mono mboka parmi bakasa ba responsable Kasai mamwaza parmi les deux premiers na Kasai il faut pas na leli pas mingi na zo pona ngasi kone na ko bona tuni ah ba mamuti nini boy o mama ya église bona nini passe na motema vraiment na leli merci beaucoup mais ça il faut passer. Chers internautes, comme vous le remarquez, Tozawa, la résidence, il y a Mama Chalamwana, Mama Koufaki. Je crois qu'il y a de l'information. Oui, elle a un chauffeur auto. Ok, comme il m'a appelé, voilà, Mama Chalamwana, Bino. Bandeko na biso ya bawewa ya baluba ekozala kama communauté mwa monene na kati ya ville ya Kinshasa mo nini okoloba mpona disparition ya mama. Ok ya liboso ozokama nde moto moko oyo ya biso na kati ya biso ayebisa biso ke mamwada ye nde yango wana ozomona moko na moko azobeta tour mpona tokonfirme na kati na biso aza mama oyo apesi mwa lukumu na mboko ya Kongo mais tokosoutenir ye tina suka matanga tokokende nango tina suka yango wana omona nga dibu. Voilà. Bonjour papa. Nga azali chauffeur moto te nga aza chauffeur personnel. Voilà, mais Mama Chalamwana kufi atiki biso message eza nini baimpression eza nini mpona banda kobenga ye déjà mama national donc azali mpona Congo mobimba donc tolobaki Congo mobimba eza na matanga nga nayebi mama na biso mpona umeli na avenir na okomanimala bakosala donc
maman nationale est artiste monene ya Congo. Donc il faut rendre un hommage moko eza rentable na niveau na ye quoi. Merci beaucoup, merci Ndeko. Comme vous le remarquez, nous avons toujours à la carte de Kinshasa, plus précisément la résidence officielle. Il y a maman la mission Tchala Moana, il fallait assurer que vous pouvez Richard Kebabo était là. Donc, Lélo, maman Kéhi, maman Tchala Moana qui a dit c'est là une information aujourd'hui. Moi, je suis en famille, et maman de la Kité. À sa crise est venue dans le loi. Les deux qui va placer ici, c'est que papa Koutou, avant d'aller en papa Koutou, machallah. Avant d'aller en à 10h, il est parti à l'hôpital. On a refait des potas là-bas. On a dit, j'ai dit, maman Tchala Moana. Donc, on a dit, papa Zoni, la tristesse, papa Zoni, papa Zoni, la passe, il a monté. Mais elle n'a pas voulu tolérer, il n'a pas voulu, j'allais dire, il n'a pas voulu tolérer, il n'a pas voulu montrer ses impressions. Mais maintenant, maman dit tristesse, elle dit à papa, si elle me dit papa la biso, la liwa, elle me dit papa la biso, la liwa, elle me dit maman la biso, la liwa. Tristesse, il y a papa de Sali qui est bana, va comprendre, va y réellement. Oh, et ça dit que papa son la tristesse, et papa est aussi maman la biso, assis au moment, au plus fort, alors nous serons à l'émission surtout. Oh, baza awa, toka tchalanga mukula. L'impression d'ailleurs pour la distinction avec Issa et Biozanani, on s'est présenté. Bon, je réponds au nom de Boseko Taïsila Ngachimi, mais on m'appelle souvent Jérusalem. Naza tourneur titulaire de l'orchestre Naé, moi tu as moi chez moi, le tourneur titulaire de l'orchestre. Bon, tu as surpris na ton on a la mouki téléphone pour les accueillir. On a mon appartient message à Imiko à ignorer les missions congolais, na moni bandeko artiste me sont ndenge ba comique maman c'est stati biso ndé na épé ba on a pas on a confirmé que non maman bon mais ça donc on lance la bandeko artiste musicien ezaka ke liwe zanze la biso nyoso tant que ça musique beaucoup plus to luga bossa on a ndenge mo malamu mais c'est parce qu'un artiste musicien c'est un éducateur vous avez éducateur à masse tout ça on manque moi malamu tout ka ba message pour ya malamu pour édifier masse pour les autres deux années ba ba raisonner biso na ba Eva malamu. Chers amis internautes, nous avons toujours toqué dans la démonion, surtout dans la capacité à Koloba. Voilà. Voilà, chers amis internautes, nous avons pourquoi Tomolo Tata moi si la vie ça fait mal. Ça fait mal. Tomolo Bané. Ana tata mwasi na ngati tata mwasi abika komona mais pas bino ba ngobelo ba normalement mais mutu akufi d'abord dans musicien congolais to le laye et puis mana otenga kaka ba musicien tout za bomoko il faut pas comprendre que moi moko estili mista dai moi moko mista estili dai do photo yokana parce que musique na biso zoke na kodai musique ezalaka te bino barebo bazawa na po te conseil tala zone tunzembo neti nzembo ya chibola mulumba sala ngana mwana ngombe yama nana mwana chibola mulumba chibola mulumba chibola mulumba na kana o comprendre bilamba mona wata ya kelela bilamba aloko samina zongelo en fait mutadaye wana pona aza ikoni ya musique ya Congo yango nasepeli kutu ndenge yo oza journaliste d'investigation mikomeli na terrain kotala outi komona bato bazolela biso to tozolela baivete kalongo balobi alongola kashine anga na kashine me toa na coronavirus problème te biso ya tozolelaka me bilongo na biso yango nga moko ntombolo tanke moko atombolo na kosenga be na ndemba tu na kosenga bandeko na biso bakwanga tu biso tu tozala mpona kolela mere na biso puis voilà tozala toyeba nanu ke mere d'abord batie na mort nini po bamort ekomisangana na kinya po te bamort batie mere komisa po tozonga na biso. Merci beaucoup les beaux gars de la presse. Nous avons arrivé à tout le monde.
makasi oyembisenga osali nana oyebisa bino na retraite nazaka fragile na bagripe na bakosu banini bato bazebele na retraite na ye moto ana gripe te na ye moto ana nini na kosofi te so boyi bomonango ezotungisa bino boyebi elongi na ngati so bomonango etungisa bino bolati mpe kaka tikoza tokoka ebo Ouais, c'est normal, ça quand on est au ça, le cœur c'est normal peut-être à vous mais ça la mingi, tout ça la mingi et que à coup mais aux arabes, il y a des musiciens en fait on s'est familiarisé. Il y a des musiciens en fait on s'est familiarisé au Kuta. Nana Goduga s'est familiarisé là, fallait pouvoir maga chroniqueuse, fallait un musicien. Bisola Benité Watanabe. Donc tu vois qu'il y a des musiciens au venant, tu vas se familiariser à Baza. Mais ceux qui les lots que musiciens moraux se familiarisent avec Azate et au salon qui a passé donc Malem, on comprend ça. Donc on va passer. C'est un peu ça. Même si il y a Mam National, bon, Mam National a un chef-d'œuvre, c'est belé. Là, il est bon à se faire en amour, parce que Nenga Kelelo, Manu et peut-être que vous avez Manu mais comme peut-être peut-être à une signification sur Manu. Mais tu dis Manu, tu as dit parce que Manu est nous le Bamaka. Malo ngolo makam kote mo aloba moi usiku china malo saka ulonde me kanga mulo ambaji nanga munda mwebe nanga zambi webe mubara kwa bionso nene kebale okala okoyeba okela en fait c'est le dit soko linyo banga makamu sepela na o nzamba pesi yo kama loba bikolo nina nzambe na yo boso ya nyonso tosala bosi na yo sala bolamu na mokili mwasi ya bato kosimba te donc nzembo yango ezala pena na mambo ya motu ebele neti kotalobaka mpe wajitata mukajika yemu mulumenganye wajitata mukajika yemu tamba bako mukena yeyanimanga anuawe mobali nini aleki mibali nyonso mwasi nini aleki basi nyonso soki atie maboko likolo bato nyonso baweleli ye mpo na kitoko na ye oyo azangi makambo na motema donc motu nyonso aza makambo na motema lelo atiki biso bafamile mpe batikali na chagrin donc biso mpe totika na chagrin me koleka baoyo ya lelo la ça il faut le dire po lelo mpe koza na tete na bino moko aza te ka bino nde bokozala c'est vrai que dans la tristesse pour eux, conseil, je crois que tout ça, tout sera à la matanga. Je chante ça, tout ça, l'image comme ça.
Chanza, la Kimi, la Kimi. Nzembo il faut avoir un problème, là tu vois. Mami, à ce qu'on Nzembo, on se trouve dans un problème. Tout ça, expliquez-nous clairement Nzembo dans sens dans. Alors nous demandons à cette relève, pas de conscience, dans sa musique qui veut aussi faire la chef d'œuvre. Parce que ça pose problème. Ok, merci. C'est ça qu'on a l'autorité, tout le ministère de la culture, pour permettre à ceux qui vont réaliser la mission. Parce que quand les artistes font en dehors de la musique, ça pose des problèmes. Sauf qu'à la vie, on a un peu d'ailleurs, il faut mettre d'ailleurs, à la concentrer dans ça. Donc, le ministère de la culture, essaie un peu de réformer, à louer un budget suffisant, le ministère de la culture peut être aux artistes. De vivre comme il faut. Parce que ça pose problème à mon avis. Merci beaucoup. Mais ici, je pense pas que ça sera pas le cas. Parce que Salamona n'est pas la monde. Familial. Mais ici, je pense pas que ça sera pas le cas. Parce que Salamona n'est pas la monde. Courage. Vous voyez là, nous avons un radop. Beaucoup de dignité, beaucoup de valeurs. J'appelle à la presse de Kinshasa, à la presse de la République démocratique du Congo, de rendre hommage mérité, digne, à cette grande dame qui a fait l'identité de la musique de notre pays, la fierté de la musique de ce pays, à travers le monde.
Et je vous demande de l'honorer avec respect. Avec respect. Chalamwana a tout donné à ce pays. Elle est morte dans son pays. Elle était souffrante. C'est la maladie qui l'a emportée. Donc pas de spéculation. Il faut l'honorer jusqu'à ce qu'on ait à l'amener à sa dernière. Étant que chevalier de la plume, la distinction de Maman Chalamwana, comment vous pouvez définir Chalamwana? Chalamwana, c'était un tout. C'était l'incarnation de la culture congolaise. Chalamwana, c'était la fierté de ce pays. Elle était à la fois chanteuse, danseuse, compositeur, bête de scène et maman. Elle était la maman nationale dans toutes ses dimensions. Voilà. Donc, alors parlons de la relève. Maman est partie, la reine de Limpachi est partie. Est-ce qu'il y aura aussi la relève de par rapport à la maman? Il y aura beaucoup d'hommages, Ça commence de maintenant. Toute la République est mobilisée. J'ai eu tout le monde ce matin pour rendre hommage à Maman Tchala, qui est encore fraîche. Ah, madame, beaucoup de choses. Chalamwana était le symbole de notre culture nationale, pas seulement du Kasaï, mais de ce pays. Donc, elle est morte à 64 ans, très jeune. Elle pouvait encore être là. Donc à toutes les mamans congolaises, à tous les papas, tous les artistes, toute la classe politique confondue, eh bien, c'est le moment de rendre hommage à Maman Tchala. Et je demande à la presse beaucoup de respect. Vous marquez toujours sur ça? Beaucoup de respect. Merci. L'artiste, c'est l'improvisation. La honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.